Nous allons continuer pour tout ce qui ça. La troisième partie, il y a enseignement d'Abisso sur le mystère de deux semences. Bana ya Satan, na bana ya diable. Pardon, bana ya Satan, na bana ya Nzambi. Donc, pour ceux qui, la deuxième partie, que bana ya Satan, bangonde bawela kaba titre. Bangonde baluka kaba grade. Bangonde baluka kaba honneur. Au moins, en Kamba, na libanda mutaza normal. Mais en Kamba, tant que tu as kuna, mutaza na ba tapage moko ya kosakanate. Aina ba soda, ba zo panza batu, mais na kina la gane bongote. Bango wanande, bana ya diabulu, baluka kaba honneur, bango na bango, visibilité. Bana ya Nzambe ya solo bazala effacé. Comme Jésus, il était effacé. Il fallait Judas ça. Parce qu'il y a des disciples. Il y a papa qui a gagné. Simple. Simple. Papa Mbenza, simple. Bana ba papa presque tout. Simple. Ma maman Mouilou, simple. Basi na bango pe ya simple. C'est ça nature ya bana ya Nzambe. Bana ya Satan balukaka visibilité, donc ba mona bango. En fait, au mona bango boluka babilamba. Ataza nango déjà na boluka ya sika, boluka manette minene ya manette na mona ba mama wana balota manette minene. On dirait bangadia de. Ta na manette minene. Wana sa teli Yewana na défilé. Visibilité, baza na besoin ba mona bango. Nankamba tozoa koluka lobiko. Tozoa te po ba mona biso. Poso to bito mona na to mona. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bana Nzambe bazalaka humble. Ndenge Nzambe yemoko a se révélaka, hein? A se kachaka, a se révélaka, la simplicité nyoso. Bana ya Nzambe baza humble. Bana ya Satan, bawela ka ba titre, bana ya Satan, baluka ka visibilité, ba mona bango. Ngana la ka pene la papa. Ngana benga la papa, na benga ka eboye to sololi pe. Ndenge mama mo baza yego ba utaka France. Ngana benga la papa, na benga to sololi pe 5 minutes, 10 minutes. Mais ça un problème te, papa ba tinyo so ba benga la bango. Mais l'orgueil de l'atim tout temps azolo babon. Bison de to rolo de la papa, mais tout ça la ngote. Honneur wana, ba grade wana, tout ça la ngote to ki pa ngote, ça ne sert à rien. Bebi lobi to kufa to tiki tout. Bana ya Satan, nazo répéter, ba wela na kanandenga ko sakanate o kebita kote lo penda ko nganga. A bêti on bat sa gorge pour récupérer la poste na yoana. Pour babenga mbuta. Il faut corrompre. Même pour prier kaka dimanche l'église, ba ka mungongo na ye ba belelié mbuta tel mutako prier bo. Il faut appeler ça mongo. Mais ça c'est grave. Bana ya Satan ba wela ka ba titre. Bana ya Nzambe bawela na bango te. Bawela te. Yo zoma mutazo signer même papa Kimbangu. Azo ko kosa epe na boya kosi. Papa zo telega go. Papa ibiseka d'accord. D'accord wana un jour tokote yango, le mystère de d'accord. Tokote yango un jour. D'accord ya papa bosa l'attention. Ayebi ko zo kosa na yo. Mais comme péché, il y a un moyen comme on a complété. D'accord. Mais il y a place à Ozoao. Donc, différence entre Bana ya Nzambe et Bana ya Satan. Bana ya Satan. Bandi makana bango lilobate. Bandi maka jamais parole. Même si on a sepelé la parole. Tant que zote azo sepela non. Tande na misala ndimande siko totala.
Écriture on a l'ingaka mingi, nazotanga encore dans Actes 13 verset 48. Les païens se réjouissaient en attendant cela, c'est-à-dire, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tant qu'on a zoté, bah, tu vas zoter là. Mais elle y a condima, kakaba oyo bazala qui destiné à la vie éternelle, c'est-à-dire, les vrais croyants, bah, c'est man si en bangonde kaka baza destiné à croire. Soko za ya diable okondimaka jamais makambo yo. Eko la parabole pona yo. Matthieu 13 verset 10. Jésus ma disciple m'a posé Jésus question. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus, mais pourquoi nous allons la balkikitu dans ma parabole? Bango pour nous allons la bango dans ma parabole. Pona nini? Va poser Jésus question. Jésus a répondu. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Jésus a répondu à ma disciple, bino et pesameli bino pona koyeba ma bomba mi ya royaume. Mais bango et pesameli bango te. Yango na zolo de la bango toujours dans ma parabole. Pour ba comprendre te. Parce que ba comprendre pété. Ma disciple va comprendre. Même dans les autres aboué, quand on a ma baby, ma fils à perdition, et ça parabole na parabole, bah je comprends les deux mots. C'est un fou. Azo laxanine. Ngai na zo cision na te yango bo na ko décortiquer yango na ndenge moko bo. Donc pour la bango, et ça parabole na parabole, papa qui m'a pour la bango, donc et ça parabole, et ça n'est ma sapo. Parce que et pesameli bango te. Mais bino et pesameli bino yango bozo comprendre. Mais l'écriture est claire. Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, c'est pourquoi nous avons levé la bango na parabole. Fils ya perdition, dito inaye babalo lango. Tant que je dis vérité et pas naïsa fausseté. Tant que je dis fausseté et pas naïsa vérité. Yango moni batondi kuna na ba groupe de prière. Batondi kuna même message. Mais je ne comprends pas. Il y a une chose que moi je ne comprends pas. S'il vous plaît. Bako qu'on a dit ce temps de bazalaka. Avant mindele ba memela bango évangile. Bakenda faire. Bazalaka ko semble nzambe ndenge ni bazalaka connecté na nzambe comment? Donc, tant que mindele baye memela bango église catholique, wana ndesko nzamba komo recevoir bango. C'est faux. Avant même mindele baya bakoko na biso bazalaka déjà na nzambe baye baka nzambe. Mindele baye ka copier histoire na biso ya Afrique basalela mo livre moko ba bengi Bible. Ba falsifier pe nyoso na kati. Pourquoi quand il faut mindele baye la biso message, baye la biso liloba? Pourquoi? Pourquoi dans la cour on a dit ça, il fallait mindele de bango memela bango liloba alors que bazalaki déjà na liloba. Mindele baye de kwambule bango. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Mundela uti kuna musika ayeti na Congo et wal di franc. Il faut tous à la suivre clair. Et wal di franc na barilier. Oh, prophète Moga bimi aux États-Unis, comme on a William Marion Branham, Eli Malachikat et tout ça. Mais pourquoi kaka il faut mundele amemela mutu mwendo makamba malamu? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis au moment où on a plan sur la rédemption, mindele mutu mwendo azati. Mais et community kokonza batu. Et puis balobi ke l'église a levé nyoso balobaka oh Bible eza ba Yuda, Bible eza histoire ba Yuda, sote eza histoire ba Yuda. Ba kombo nyoso zo na Bible fallait eza ba Yuda parce que eza histoire na bango. Mais na kati ya Bible chose étrange, tomoni ba kombo ba français. Luc, Jean, Marc, Paul, Matthieu. Ba kombo ya ba français. Mais il fallait cela, bah comme bah juif.
jeunesse wana bomeka ko réfléchir bozala zoba te bolongola na doctrine na bino bolanda siko ko vérifier mundela memela bino nde Satan de pour epanza bino en Afrique. Comment bango ba memeli biso Bible mais bango ba Bible ngo ba kipa ngote ba memeli biso religion ba kipa ba religion ngote minde ba sambela ba teneti ba africain. Message ya Abraham il fallait que minde rende ba la biso en Afrique. Mais on a redécouvrir que Deutéronome 32, verset 8, qui la fois passée, chaque peuple est sous l'autorité d'un être céleste. Jamais Nzambe à côté de la biso chinois en Afrique. Jamais Nzambe à côté de Mutumwindu na Chine. A que nous remembrons bango évangile. C'est faux. Nzamba ko traiter na ba chinois selon culture na bango. Nzamba ko traiter na biso africain selon culture na biso. Toza na bitumba mais tozo comprendre que des semences ezo bunda. Et là on mindele ba yi osala wana, eza Satan. Ba ko combattre nde ba ko na biso. Mingi ba kufa ba bomba bango ainsi de suite. Et non ba ko na biso tango bazomona ke ba église ngo oyo ba bomela bango ba ko kosa batu. Si le loyo nani batu bazo continuer nango kaka ti lelo mais ezo sala ba koko na biso mawa makile tanga pona ba église bozo mona ba nazo tanga ba kombote ba église presque tout ya réveil biso to ba bantu makambo des ama na biso te ba koko na biso bazala connecter na nzambe bongo te yo kozala connecter na nzambe ndenge chinois zate kozala connecter na nzambe ndenge mundela zate biso tozona être céleste na biso boluka na pesa examen o tilelo muta répondre te ba pasteur belé ba yeko lukanga surtout na Congo tant na na Congo plein de pasteurs mais bazo ko verset wana kaka ba lukelanga être céleste ya biso ba africain un point un trait les non sokotali ba musulman ndenge bazo sakana ba chrétien bozo mona na ba TikTok. Jésus est Dieu, oui. Jésus est le fils de Dieu, oui. Qui était dans le ventre à Marie? Jésus, Dieu. On avait tué qui sur la croix? Dieu. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Non. Confusion totale. Donc, on a ces canadiens au Saranate. Qui a envoyé Jésus? Dieu. Après qu'on a la version sur Jésus. Donc, confusion totale. Il y a un papa qui m'a dit que la Bible est beaucoup. L'erreur du saut dans Saint-Esprit. Tous en amolimo mo santo avant n'enkamba. Bible, et ça va référence. Sauf que papa qui m'a dit A, malandi A, oya lobi. Même la Bible, les abongotés, moi je crois comme ça. Parce que Jésus a dit ça qui biso. Tant que Saint-Esprit koya et que l'obéla bino makambu mingi oyo ya lobiti. Parce que Nzamba yebi ke mindele ba falsifier Bible. Maintenant il faut yemo kwa na mokili a l'obéla batu. Soko landira la Bible à la lettre au bungi. Bible même yango no lobi la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, le Saint-Esprit vivifie. Pobo za la nzela ya malamu bolanda papa kimbangu kiangana. Entre parenthèses, tozana deux semences. Mindele ba eko bundela biso na lobi teke mindele ba semence à Satan. Non, parmi mindele bana nzambe pe bazali. Mais groupe oyo ba yaki na Afrique pour na combattre biso bango wana nde tozo lobela. Ba eko bumbisa semence ya nzambe. Nzambe ye moko eko kita. Kwa akabola bitumba wana. Kwa longi sabiso. Mais bino ba yindo boboyi. Moyindu zoba. Moyindu yuma. Ngai aigle. Mais comment aigle ozo monate? Aigle a une vision claire. Mais n'est-ce ozo monate? Hein? Mais quand pumbwa, ozo ko rappeler pumbwa te. Au niveau du soto konywana, pourquoi ma kune fosa la kaka aigle ya solo. Oya tout blanc.
Pourquoi na plan rédemption mundela zate? Pourquoi? Na Bible kaka ba komba ba français. Na tuna bino question chinois la na Bible te ponani. Pasteur mo ba message à répondre nanga lobi na ta on a ba chinois ba zalaka te. Chinois ba ndeko zalaka abandi ko seka. Bo fungola misu. Donc on a deux semences. Bana ya Satan bandi makana bango ni lobate. Dans le verset dans tout temps dans Acte 13 verset 48. Ceux qui sont en Kamba, c'est normal. Je peux milaï, bilamba jeteki, pied gauche. On a donc c'est normal, on dirait sans tout. On a malati ba robe milaï, on dirait ange. Abimankamba komaraka na mbanza ngungu obosani mama wana obosani papa wana basanzaka na mbanza ngungu akomona babi olongola mateni babi olongola tout neti mama moko na monaki je n'ai pas compris na telemati na so wana tango na komaki sika ye ou bien yete a se déguiser complètement kaka na nkamba wana na mbanza ngungu ava baba zo mutuka ya kini a beti mesh na ya compliqué abandi ko cha kitalatala a kene ngala otala et ça n'a pas si na poma na sasa un jour na yo kuta na moko lususu alati, s'il vous plaît, collant, yakindoki. Gaso na moni mutabongo na wara, papa oye, ye pa wi oye. Donc bana ya Satan, ba chanzaka te, baza lelo lobi libela na libela, ba chanzaka na bango te. Ceux qui vont vivre les sont ensemble, ça bien. Ceux qui ont pesé dans le Congo boy, et baby. Toujours on a dans TikTok. Toujours on a dans les réseaux sociaux. C'est honteux. Mais toujours comprendre. Si réellement on a un Nzambe, je sais que Nzamba pour récupérer. Si on a un Nzambe, Nzela na yo zaka bongo tina suka. Donc, basanzaka jamais. Bazalaka pe satisfait que Satan a le colage avec satisfait. Tinzamba boakiye. Wela ka titre. Même temps ozo luka beauté. Ozo la titre. Tant ozo ta beauté na yo wana. Hein? C'est-à-dire ozo la image mo na mutu na yo soit il y a Rebo, soit il y a Mbiliabel, soit il y a je ne sais pas, il y a Rihanna, il y a États-Unis. Aux on a image, mon comme aujourd'hui, nous se conformer à l'image, nous sommes foncteurs, si on mimine est niao. Donc, on a satisfait de la beauté, on a mbappé si moi, si ma belle à la raté, je l'ai dit, ouvertement. Moi, si ma belle à la raté, moi, sinon, ça a bien, ça a tout. Parce que maintenant, on a sali, on a moutouna, on a vraiment un danger après les quatre bâtignos. Musu sa mona la bongo mais ola yo mukola ko ya akomona yo fin. Ko lukana yo te bilo bele tala conséquence baziki ziki. Ba komi ko tcha ba poudre, ba bilo moko boye compliqué ndre, hein? Nzamba sali yo ndenge wana zala satisfait. Zala satisfait. Lo bele bito tika mokilo tokei. Oko ba nzoto yo nanan. Le fait avoir mon nzoto ba conséquences des alliés, comme le zika, comme le cancer, comme ce qui n'est pas. Mosusu batakiye potopoto moko boye, ba bisha sekate pendant ce qui 5 minutes, potopoto wana malheur parce que télévision zala qui wana ezali soki théâtre soki aventuré na wana za osala ba mamnaye, akoka kita seki aseka libela. Un jour Tota nkamba tozozonga na nzela ba Congo tokomi na nzela ezaki na butu namoni tomoni pona vanda na liboso
Na molili na nzela tozoya na vitesse hein. Mutuka moko ezakoya na vitesse pe na direction na biso. Na ngambo mususu me na même prince wana kaka. Sikoyo na musika oh. Ngana bibe oyo eza moto aero oyo na butu boyo moto euti wapi. Chauffeur pa abi ah. Oyo eza moto. Chauffeur abeti net minda boyo. Ezomona na bien tondre moto mais tozoya na vitesse abia. Tokoma kaka pembeni boye or ezalaki mutuka ezalaki moto te. Heureusement tolingaki tokufa. Mais papa Gimbango abateli. Confusion totale. Eza moto ou bien moto te parce que ezalaki na mwinda moko. Ni voiture camion la na minda mibale. Yango ezalaki na mwinda moko. Tokanisi moto. Tant que comme pembeni nde toyeko découvrir eza moto te ah chauffeur a dévié. Engenge boma biso. Eza ndenge ba mama mingi ya kimbangiste bazali na ba papa mingi ya kimbangiste. Ngana zolo belande bino. Bata groupe de prière ngeta lingati. Oya koyoka à se conformer gloire à Dieu. Même Jésus a essayé les disciples boba nana na Jérusalem avant bokoma na libanda. Bango nde bazoya fo bakuta biso bien. Motu kaona ya mwinda moko ezaleti ba mama mingi na ba papa mingi oto wana bango. Tanga zoya yoka si mondimi ah mondimi o pena mondimi akomande pembeni komande pembeni na ye okoyeba soka za mondimi ou pas et okoyi kokufa okoyi kosala accident na ye parce que oyebi te aza moto ou bien aza mutuka na musika tango zoya boye comme yo dira eza moto tango ekoma pembeni boye mutuka accident. Et donc, on était yanga. Na eko kanise loko moko boye. Na message ya William Branham. Même si ne salamaka na accident ya William Branham. Maintenant, tu évite yo za moto ou bien za mutuka. Je ne sais pas. Là, ça va dans nzambe baza ozali. Bato bazo yemba dirame silwanza ozali. Na chorale yo wana on va ta voix. Mais la papa ozali. Nankamba ozali. Balo la papa yimba ozali. Mais tant on pousse na pembeni boye retrouver que azana emutuka. Azan moto te. Oza moto ou bien oza mutuka. Réponse eza na motema na yo. Bato bazo kufa trop, bazo kanisa oza moto. Ozo boma bato ebele. Ozo bata ba jipe tangi. Bato bazo kufa. Ozo laka biloko awa kotoyo mabele bimi. Bato bazo kufa. Maneti na minene. Ozo lata wana. Bato bazo kufa. Ba menso yo tchaka kawana na ba biloko ebele tchaka bato bazo kufa. Kindumba na yo pe zoboma bato. Kimoyibi na yo. Bazo kanisa moto ozo no mutuka. Ozo bomande bato ebele. Donc bana ya nzambe basanza bana ya sata basanzaka te. Baza donc lelo lobi libela na libela. Baza ndenge wana basanzaka na bango te. Ato te ndenge nini. Ato sali ndenge nini. Tango papa lobaki ke totei batango baboyi na bango kondima. Yo basa azolobela banani. Azolobela nde bana ya libebi. Bana ya nzambe te. Parce que bana ya nzambe kondima ya natili na bango. Azolobela nde baoyo kuna. Ayebi ke bakondima na bango pete. Toujours na Romains 9. Nazo continuer toujours version Nazaïko Tangawana. Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Verset 10. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, il vous est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles. Afin qu'en voyant, ils voient et ils n'aperçoivent point. Et qu'en attendant, ils attendent et ne comprennent point.
de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Jésus azobanga. Bazo mona me ba mona te. Bazo yoka me ba comprendre te. De peur que péché na bango ezala pardonné et puis ba robongo la mitema. Oh. Mais Jésus a besoin de bango la mitema. Pourquoi bango groupe wana alingi donc Nzambe Jésus azobanga ba bongo la mitema te. Ba bongo la te. Alors ngape ndenge nazote ya boye te. Ko bongo la na motema te pardon. Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en attendant, ils attendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Makamsu na lobango boete, na lobango en privé ko obikate, fils à perdition, po yobikate. Jésus a boya ki bino bobika, ngana linga bobika ndenge. Donc, bana ya Satan bandimaka na bango liloba te. Tozali na trois sortes ya bato. Ndenge nalobaki liboso na chaque groupe tozali na trois sortes ya bato. Tozali na ba vrai croyant, tozali na ba soi-disant, tozali pe na ba incrédule. Ba incrédule, c'est-à-dire bandimaka na bango te. Ba boyi pena na motema moko papa kimbango. Ba soi-disant bazali moto te malili te. Oh, nga papa pa bimelaka nga namonaka papa depuis bo mwana, nga nazwaka position te. Wana soi-disant. Donc azala katikati. Moto te malili te, nzamba osanza yo. Tozali pe na ba vrai. Ba vrai, bandimi vi na bango, donc ba tie vi na bango a danger pour na kimbango. Trois sortes de croyants. Ba soi-disant, ba incrédule, na ba vrai. Mais incrédule, andi magana ete, wana ebandi donc, azana e mafou, donc mafou. Après même ko finga kutu papa gimba. Mais danger des na ba soi-disant. Parce que soi-disant oye baté. Position no, oye ba position na ete. Ndenge na otiko loba, aza moto ou bien aza mutuka oye baté. Aza kimbangiste ou bien aza muta réveil oye baté. Aza kimbangiste ou bien aza muta message ya William Branham oye baté. Dans la parole na yo omona azo sala ba semblant pour ba comprendre ete. Azo ka soni. Naloba kimbangu, naloba même na kamba kuna ba kimaga. Votre message que ça va plein kuna na ba pasteur. Pasteur au monde azokima, mais azokima nini? Ezali ya donc mutu nyosa ko ya. Tango bokendaka na Israël kuna bokima raté. Mais ce qu'on entend mutako mokima zo bomba. Aleki. Mais ngai nde nani? Ngana na polele. Na ndimela kimbango. Ce qu'on dit zo bomba manini? Soi-disant. Danger ça na soi-disant. D'abord il sera bino boke ba bino na bobalité bo sala attention parce que tous on a deux semences. Au bas la semence à Satan te. Soko salaire wana bebi sivina. Et si boke musika monani ba misu, monani ba manzaka, monani ba suki. Après, on a la photo na yo papa. Nazi moi ça obalati. Ngai on a yeti. Papa tanga otala boy d'accord. Voilà yo bini. Na utuku te papa le dit d'accord. Non, moni papa confirmé. Nzambe molimo mo santo aza consolateur. Tanga Bible bien. A redécourager ote. Et azomona ke si bo koma musika bo balana na bino déjà. Monani ba michopo, hein? Monani déjà, ba mitema, monani déjà, je ne sais pas, ba misisa. Ozo que n'est pas papa de pour mekaye, okosa.
Na otanga la bino verset moko un jour, Ananias na Safira bagenda kokosa Saint-Esprit. Sur place bakoyi bakufaki. Satana na Jésus, finga même Jésus. Finga même Nzambe. Mais kemba na Saint-Esprit, pardon ezate. Alors, kobala, il faut bosser l'attention. Orezo mobali moko boye, azane fils ya perdition, asali semblant comme Azak Mbangiste. Soi-disant. Na kati ya ndako nde koya koyeba ke danger. Après otika ye ozi mususu. Otiki ozi mususu. Otiki ozi mususu. Okomi train, neti ba wagon. Premier wagon, deuxième, troisième. Okende ti wapi train moulayi. Chaque mois na père na ye. Chaque mois na père na ye. Bilongi pe kokanite. Alors, baona babalite bossa l'attention. Baona babala déjà basali baerere wana bobongisa. Avant au mona, bon, de toutes les façons, tu le belango, le choix d'une épouse, tu le belango. Même ma mariage, on a fait tu le belango. Tu as un endroit dans le pour nous sa papa mabo. Et sa famille, tu as solo là, n'a pas pour atteindre chaque moutou na téléphone, n'a solo là na famille nanga. Oya moni ezama la mu gloire à Dieu. Oya moni ezama be olimbisi, au bois qui n'a rien. C'est obligatoire te, madame Toloba. Donc, avant que ne pas papa, il faut te relever la macambouana. Donc, na lingina on tena kota wana parce que vous avez sautant. Donc, yeba kalake, tous on a deux semences. Bana nzambe na bana ya Satan. Koba la keba, oyozo mobali mo ba compliqué au vie. Oyozo mosi mo ba compliqué au vie. Asali vie na ye déjà lembi kutu ko bwa ka bazemi après aller. Nanda ko mona bana bazate. Na lobite ke bato nyonso bazobota te eza pona bongo non. Na Bible ezalaki na aveugle moko de naissance. Bato batuni Jésus, mais pourquoi aveugle azaboye? Papa na ina mama na ina sala nini? Ou bien ye moko sala nini? Jésus lobite abotami boye o gloire ya Nzambe se manifester. Yo peut-être Nzambe atikero ndenge wana po gloire na ye se manifester un jour. Na nzela ya gloire wana omona bato ebele pe bandimi papa kimba. Mais dans mon thème, yo moko yebi. Soko sala ba zigzag. Soko sala ngote ba que c'est pour la gloire de Dieu. Alors, tout ça l'attention dans les kambu ya robala. Très attention. Oya bala mami wata. Bana ya Satan, je le répète, kindumba elata nzoto. Na kamwa, na moni mwana mwasi. Azomi kumisa. Ye babenga ke Elzaïr. Na tuni Elzaïr yango ya nini arobi ya lembala mibali te. Mondimi. Kombo na Elzaïr. Abi na quartier na bango bapesa kombo Elzaïr. Donc azo se glorifier nango. Elzaïr, maman Elzaïr. Et ça n'inga pas si pas zo bisanga abi ya ba meko komona. Yaka. Je ne comprends pas, s'il vous plaît. Vous comprenez l'émotion là. Vous comprenez le sauté. Donc, à l'aise dans la zone bango. Papa moussou soupe, oh il y a big sarate. Comme on a donc il y a big sarate. Papa ça combo Kaputula, papa Kaputula. Donc papa coupé. Abi a big sarate. Là, on big ça alors que il faut big sabat. Abi a saranagate. Donc, on m'a dit batandeng wanago, azo se glorifier nango. Nazaro solana on a jeune fille moko wana maman moko adio wana oh déjà. Na bi si omoni gloire yozo luka wana, o sala mona lion. Comme ça to lukelo moi grade moko boy moi verset moko pe na Bible. Mutaliboso na mokili na ibisa ye kandenge wana mama na ibisa ye osala ngona mutu akufa okolakisa ki Elzaïr kuna epa ya muwei oyo bakunda deja na cercueil abimi osala ngona ye totala ki Elzaïr na yo
na Satan de au souka. To imité bangote. To imité papa di Angenda, papa di Alungana, papa qui soloke le ndenge bazalaki na temps plein na bakamboyo. Ba papa kiangani, tala papa kiangani. Soki 4 à 5 à 6 ans, azaka na mbanza. Akoma na ndako na te. Papa mbenza ndenge moko. Bah, c'est donné complètement. Mais pourquoi tu as un exemple, Wanati? Et l'Union Soraga, télévision, novelas. Ce qui est bandit, Nanda kwa mondimi, batu batondi plein, bazota la novelas. Mutuana suki nanda ni bazo s'embrassane, mondimi azawa na pe. Yemo galatina no coupe, na sengle, batu plein, on dirait ciné, bazota la novelas, et la prière de coquille, cara! Novelas. Dans sous théâtre, comme bâtir la chaîne à théâtre, dans la télévision à Congo. Théâtre na théâtre. Maboke, banda, tongo, na observé le coin de Salinga passe. Oh. Mais comment va nous battre banda tongo bazara na théâtre? Théâtre. Tia. Elle a prié les coquilles. Ce qu'on dit ici, les années, tu vas mono gay. Mais vous avez battu aux voyageurs. Vous avez mokili au point jour, aux zonga. Comment vous avez préparé le voyage là? Vous avez moto ou bien vous avez motoka? La première poste, vous pouvez comprendre l'autre. Tant que vous avez moto. Tant que vous avez motoka. Vous avez moto. Tout l'anda d'exemple de papa Nabiso, temps plein. Novelas, c'est pour distraire les gens. Yango mani ba maman mingi ba komi robeta pe mbela mo bambata parce que ba otala ba film ba Nigeria, ba film ba mindele, ndenge omona mo discussion we tout. Oh, nyo sala ba zo zongo wapi na film. Okomo otala ndota mabe ba zo le na cercueil, otala nde ba film ba Nigeria trop. Okomi même ndumba ba posa ba nzoto ba nini tout ça parce que otala oyo tala kabilo ko tala ka yango ndezo sala mfizo, ezo se matérialiser na nzoto na. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu parles, tout ce que tu penses, au recommandé wana. Pour te yango un jour. Les mystères de devenir. Pour te yango un jour. Ce qu'on veut comme ndumba, pouvoir yana maboko na yo. Ce qu'on veut comme moyibi, pouvoir wana zana liboko na yo. Et ça Satan te eza penzambe te yo moko. Parce que yo zanzambe, ndenge zawana. Vous avez le pouvoir de rekomisa ndumba, vous avez le pouvoir de rekomisa kuruna, vous avez le pouvoir de rekomisa ndumba ou bien moyibi. Vous avez le pouvoir de rekoma croyant vrai. Tout yozotala, ba film ni takala na TikTok et yozoga. Ozo seka, tozo comprendre tozo seka ni. Yomo ram tozo mon. Oyotala ka mingi, okokoma bongo. Même kolata na yo omona ekoma kolata moko don olinga eloko ekanga yo eloko omona likolo ya mabele binya bandenge moko boye même ni ba papa na biso kolata na bango omona pantalon fait za moi dongi il faut ekanga mo muke donc azotambola démarche peut changer tout wana eza image moko azana ngona muto azolinga se conformer na image wana. Tout ce que tu fais au récolter en gros. Comment yom tala kindumbe zana âge, s'il vous plaît. Balembarape, olembi pe o changer na yo. Tozo de yango parce que tokobeta tala, tokobeta kasete, ngai na koma kaka calme parce que na na ba ka belé ba problème belé zo troublenga. Na koma pena tranquille, na osala studio mobimba. Ngai vie et wana za vie nanga, na osala papa qui mange jusqu'à ma mort. Makamarote ya eza ebele. Mutu moko atuni, oh mais pourquoi tu ne prêches pas français comme avant, tout ça? Wana eza langa ba colonisateur. Ngana za décoloniser. Na ote na français de?
eza langue ya batu ya bapaya tokoteya na lingala naza kuta l'aise pepele na français oyo ba phrase moko boye il faut on réfléchir est-ce que eza yango bien yango te mais naza pepele parce que eza langue na nga eza ngai nde nayo te na gish pourquoi on sangati na te na chinois pourquoi on sangati na te na arabe kaka na français colonisateur ba makasi quand même. Donc, bah, film, bah, théâtre, distraction totale. Nous avons sur 24 heures par jour. Mais c'est mieux quoi, tant mouké kaka, na 12 heures, tant mouké kaka, na 15 heures, tant mouké kaka, na 18 heures, tant mouké kaka, na 22 heures, tant mouké kaka, na 0 heure. Mais 24 heures, mobimbawana, novelas na novelas, théâtre na théâtre. C'est triste. Zwa temps. Ya kotanga ta Bible. Zwa temps. Ya kotala ta soko kotanga Bible te. Ata ba rappel ki ozotala kaka ba makambo nzambe parce que ekosala yo bien ndenge na lobi tout ce que tu regardes okokoma yango. Tout ce que tu penses okokoma yango. Tout ce que tu parles, tu confesses de ta bouche okokoma yango. Soko confessera kaka ke ngama kile mabe. Ngama kile mabe. Na munokolo makambo salité. Okokoma yango. Mutakomaka eloko yazo kanisa trop, eloko azo mona trop, eloko yo azo lobea trop. Bana ya nzambe tana bango eza nzambe. Tana bango ezali nzambe. Bakosa na bango makambo mususu mais tana bango eza nzambe. Donc na mokuse tozonga na nzela. Tolobi quand même makambo ebele. Weni ba titre botika. Toza ba passager. Kindumba botika. Toza ba passager. Lobi tokozonga. Muyibi botika. Lobi tokozonga. Distraction ba film ba théâtre. Lobi tokozonga. Toza ba paya. Diable a distrait bisoté. Honneur wana wonga mbuta ngai mbuta. Ndenge na omona ba mbuta azana liboso asimbi diplomatique. Pardon, azana liboso azokende mutu na sima na ya simbi diplomatique azolanda ye na sima. Pourquoi yo moko ma diplomatique na ote? Mbuta oyo na mbuta oyo balobanaka te me bazoteya. Bana ya satana. Parce que Bible lobi soki bozo kanate bozo ba sacrifice na bino botia na pembeni. Avant que nous sala sacrifice na yo il faut yokana na muto bozo kanate. C'est triste. Mbuta oyo na mbuta oyo bayokanaka te baswanaka bakoma même na bakwa ko bunda. Mais, bazo continuer au sala sacrifice. Tokolo ba makambo ebele même ya bangunda. Fils ya perdition. Soki tala, tango boloba ki boza bana ya nzambe, ngana za chrétien. Ngana moina chrétien te. Surtout bato bana poto. Tango zo ba ngunda na yo wana, makambo yo zolo ba wana. Est-ce que ozo yebe loko zolo? Or, un vrai chrétien a préféré à Koufa. Même ce n'a pas si à se repentir. Parce que tant que tu as le bela ou makambo, tu as le bas. Nazolo bango surtout na bata réveil. Toko lo bela likambo yo pena toko panzango pena polele. Parce que bazolo ba trop. Biso tambola bien, biso taba chrétien, biso bo non. Si vous êtes chrétien, kenene no se repentir. Na kosaki kabila olandanga kabila ebingate. Totala yo so oza vrai chrétien. Bazwa yo batia na avion zonga soki oza vrai chrétien. Mais ezana bato basala ngo retourna bo yo zo mukanda ndenge ni ngala zo mukanda na papa ki mbangu ye moko en personne nzambe na bomo.
Donc, tu n'as pas histoire là parce que yemoko mutu apesinga makambo na koloba, yemoko pe abimi na kati ya salle, avocat takimi. Histoire nanga, ce qui un jour peut-être n'a évité, au moins un jour peut-être, parce que quand Nzambe yemoka permettait qu'il y a monté, bah quoi peut koloba na télévision. Mutu abimi na kati ya salle, avocat style elo azali akufate, juge ne nazo yebe soute. Comme on peut éviter, mais avocat titi le azali. Avocat allé à quoi? Donc, là, il y a un peu de temps. Donc, on a deux semences pour nous qui ça. Bana ya Satan, na bana ya Nzambe. Bana ya Nzambe, bakuipe ko sala mabe, je le répète. Mais différence c'est ali. Moi na Nzambe soka sali mabe, moi na Satan sali mabe, moi na ya Nzambe ko sala lesti. À cause de la tourmenter jusqu'à ce que tchamba genou na se asengi pardon. Asali mutu mabe akendo luka mutu wana ba ko arranger. Mais moi na libébité à l'aise. C'est ça la différence. Moi na ya Nzamba ata sali mabe ndenge nini Nzamba ko récupérer kaye avant sa mort Nzamba ko récupérer ye. Azaneti mbisi moko boye na obosa na kombo. Mbisi wana abota malaka na mai. Après ça abotami abimaka na mai akiko vivre na mokili. Mukolo akoma pembe na kokufa atetkali 2 minutes. Akoya na vitesse ya kosakana te ou akoti na mai. Il faut kufa na kati ya mai. Nazobo sala koma mbisi wana. Donc abota makana mai akufa na mai, akufa libanda te. Ndenge moko na mondimi. Mais bana ya perdition bazala bango mafu. Apeshaka d'abord te, moi na perdition apeshaka te, yemo kwa za péché. Am na eza Satan. Bana ya Nzambe am na bango ezali Nzambe yemoko. Yango moni Jean lobaki, les enfants de Dieu ne pêchent pas. Parce que nyonso bazo sala na lobaki yango la fois passée, nyonso bazo sala ya mabe, ils ont touché am na bango te. Ils ont touché am na bango te. Yango moni Bible ke plus loin lobi baza sans tache ni ride ni rien de semblable. Mais dans libanda boye baza na berere. Mais na kati baza petwa. Bango na Satan rose la libanda za bien mais na kati na Satan. Mais Jésus a fait ba pharisien. Boza blanc libanda. Mais na kati boza ba tombeau donc boza vous êtes des tombeaux blanchis voilà. Des ossements desséchés. Na libanda bozomona na kitoko blanchi pembe mais na kati des ossements desséchés. Donc on a deux semences na ba famille pe deux semences. Okobota bana ko kansate ke bana nyonso wana baza ba semences Nzambe. Non, ya Satan pe bazali. Omona kaka ba complication bana mwana wana zalaka boye, mwana ala boye. Deux semences. Mobali fils à perdition ou bien fille à perdition, mobile à bali fille à perdition. Na kati ya ndako bokoyoka na te, ekozala bitumba. Ngai gloire à Dieu, kobala na ngai liboso na ngai kobala, papa ki mbango ye alobi oyo te, boyebi histoire. Deuxième oyo te. Jusqu'à ce que na kokuta na oyo naza na ye moko pa ye alobi cette fois-ci olongi ye. Mais si quoi grâce soit n'est pas moutinho sauté. Bossa l'attention tant que bongi bobala. Okoki pega papa ni mangu pega ko yiko yate me ufukami na bondeli. Tant muto omo na mutute. Bondela kakaka. Exacte ko so moni après comme bondela. Wana eza hypocrisie parce que so moni. Ko so bondela sko ni on go tromper Nzambe non? Donc na deux semences wana toza binemi toyoka na kate. Tokoyoka na kapete. Tokoyoka na kapete. Ennemi wana mutatiango nani Nzambe. Ce n'est pas la volonté de celui qui veut ni de celui qui court. Volonté aux la mona ya Nzambe, ils ont volonté Nzambe. Aux la mona ya Satan, ils ont fait volonté Nzambe. Et là, on peut changer. Oh, un jour,
au changer comme moi na nzambe, ça n'existe pas. Papa diangenda lobi soki ozalaki na biso kuna te awa pe ozala na biso te ebele ozomona ebele batondi na bacentre d'accueil na Mokoto na Kamba un peu partout bakimbangiste plein mingi bapaya bakokende bakokima kaka ba événement mabe ezosalama o batie mutu zemi o kuna papa wana soki nani ayibi o kuna mutu asali boye ah donc makambo eza boye point. Il faut bokima botikela biso place baoyo nzambe kaka nde bakotikala ndenge papa diange na loba kimbangiste eza nzela moko facile te eza eloko diable a ciblé parce qu'ayebi ke eza eloko solo groupe de prière wana église mosusu wana banini tout ça satan talaka bango kuta oseka ndenge bayembaka satana tokoniata satana bazoniata bum bazwi satana totie na poche yende mtatia bino na poche yende mtazoniata bino ti lelo oyo mindele bazokolonize bino ti lelo mindele bazoniata bino Branham ye moko alobaka batu mwindu nde bakomema message kuna na poto batu mwindu nde bakomemela mindele message citation wana po yoka pasteur azote yango c'est rare ngana outi na message ya Branham j'ai beaucoup de citations où on a touché tout parce que je respecte William Marion Branham mais bandeko na ngai ya message tango bazolobela nga bazo attaquer nga bazoyeba te oyo ezalaka awa soki ekomi na nsima nga nalaka mafu na orevese bino mabe kaka na bacitation William Branham baoyo baye koluka nga deja bayebi na orevese bino mabe parce que Branham azolobela papa kimbangu biloko nalobaka wana bakoloba aloba citation oh mingi bakutani na ngai napesi bango bacitation wana papa William Branham ntango aye na ndolo akiti na Congo awa na RDC na ndolo ayaki kosala nini bino selon bino bokanisaki kosala nini ayaka nde kokutana na papa kimbangu parce que na temps wana na Congo belge bazo maltraité papa kimbangu bazo combattre ye baboyi Branham akota na RDC baboyi kosaele kosigner bapapier akota asuka kaka na ndolo wana apesa sali na RDC alobi awa bana ya nzambe bakobima ebele après azongi na ye après ekoloba azomona une grande lumière ya couleur verte ezo vibrer na centre ya Afrique ezwa carte géographique tala centre ya Afrique RDC une grande lumière ya couleur verte ezo vibrer pourquoi quand couleur verte pourquoi une grande lumière ake plus loin trône ya nzambe eza entouré na couleur verte nzambo azoya epa na nga mpona kopesa nga bamessage azalaki motu mwindu azalaki un peu robuste azalaki makolo ngulu alati elamba moko boye semblable à une robe je crois na répondre yo frère otuna nga baquestion wana mais tant ya bacitation wana nakobwaka yango kala te na réseaux sociaux parce que nga nasalaka tembe na mutu te yango moi naza na bareserve je crois na sukisi awa papa kimbangu afula bino 3 fois bino boza na problème ya mikanda pesa bino boza na problème ya maladi abikisa bino bozoluka vérité atalisa bino bato nyonso oyo babengaki ngai na plie mpo na bango papa nayebi koza pembeni na ngai bikisa bango pesa solution na baproblème na bango nasengeli bango etanke mwana na yo papa kisolokele papa diangenda papa dialungana bino misatu bosali papa kimbangu nguya nyonso boyaki nango na mokili oyo ebikisa baoyo baza maladi epesa solution na baoyo baza na baproblème edelivre baoyo baza liye baoyo balingi batika kindumba batika na nguya na bino
elongola kimoyibi na kati ya bato. Bato bazala parfait. Témoignage ezala ya malamu na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Amen.